Ah oui, leader na mapata ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA, CAA. Aye kotombela bana Congo nyonso en général, pe bapaya oyo bapona ye mingi bapassager na ye en particulier. Bonne année! Bonne année 2025 na bino nyonso pour la confiance bopesa ye. Mbula sike bandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka. Ndenge kaka mesala kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort, sécurité pe ponctualité oyo azalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko aproposa mpe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na korendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki mpe ya mokwake ozo voyage na kokodikoko na assurance po CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongole nyonso mpe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka vd CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela yango bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela yango CAA seye yende mfumu Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Ngonga koki obilo no se sepela kolanda info lingala journal peuple mbote na bino nyonso bozi occasion ya kolanda basango na biso na sango nyonso tofungola ngo pona kotasa bino ndenge gouvernement ya République démocratique du Congo azolanda na bokebi nyonso situation sécuritaire pe humanitaire ya est ya République démocratique du Congo na tina wana nde première ministre Judith Suminwa ayamba kibongo mokola mardi 18 février kuna na primature Bintou Keita oyo azali bongo chef ya MONUSCO na RDC Nathalie Kaila héritier mapine bazali kuna na compte info lingala. Lundi 17 février 2025, gouvernement central va s'engager dans front il y a éveil patriotique pour la appropriation il y a histoire, il y a guerre il y a est il y a République démocratique du Congo et pas il y a bilingue il y a RDC. Natina wana premier ministre Judith Suminwa Tuluka azalaki na séance de travail na quelques membres ya gouvernement na ye pour na kopesa bango ba orientation pour na histoire il y a Genève il y a insécurité na est pe ko expliquer na bilenge ya ba couche sociale nyonso bazalaki invité na séance de travail oyo ministre ya communication pe média ya enseignement supérieur pe universitaire na éducation nationale il y a jeunesse éveil patriotique il y a tourisme il y a culture et art patrimoine pe oyo ya sport na loisir Bosimbake na combat oyo ezali engagé contre le régime ya Paul Kagame et longo na ba supplétif na ya M23 chef ya gouvernement azali kokana ko enrôler bilenge oyo bakozala ba futur dirigeant ya mboka pona ko telemela ko barrer route na désinformation autour ya mobile ya guerre économique oyo ezali imposé et pa ya Rwanda na nord pe na sud Kivu pe lisusu créer race moko ya ba défenseur ya makasi pona mboka na biso idée oyo ezali bongo ya kosala ba professeur ya ba université pe oyo bazali kotangisa science ndenge nini bakoki ko s'impliquer to pe na ba enjeu ba étudiant oyo bazali kaka ba étudiante kasi bakoki kozala pe réservoir ya ba soldat ezali kaka pona sens ya kokende na sima ya ba téléphone te bakoki pe ko contribuer pona ko freiner propagation ya poison rwandais awa na République démocratique du Congo. Bosimbake bazali pe na besoin ya ko expliquer bango ba enjeu ya conflit oyo bana bayeba eloko nini ezali koleka réellement na République démocratique du Congo. Pour la porte-parole, il y a gouvernement, il y a premier ministre Judith Suminwa Tuluka, bazwaki ba directive, il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, oyo alingi ba action ezala vraiment coordonnée pour na kolobela ba guerre oyo ezali na nord pe na sud Kivu. Bango bazali ko se préparer pour na lobby, na terme ya ba stratégie, compréhension pe makambo ya ndenge na ndenge. Bosimbake na nzela ya initiative oyo premier ministre
azali ko placer na première ligne pour na ko sensibiliser bilenge ya République démocratique du Congo baye bana kozana na bolingo ya mboka. Ezali plan ya action oyo ezali na kati na yango ba secteur clé ya interaction directe elongo na bilenge ya République démocratique du Congo oyo bakozala présenter et pas ya ministre na meilleur délai et pas ya comité en charge ya élaboration. Ezali bongo pour na chef ya gouvernement correspondre na besoin ya réforme essentielle na période oyo pour na rendre accessible histoire ya mboka na biso pe ezala enseigner na culture pe na tourisme. Kaka masura primature bosenga koyeba ke première ministre Judith Suminwa azalaki na séance de travail na quelques membres ya gouvernement na ye pour na kopesa bango ba orientation ndenge nini bakoki ko expliquer na bilenge genèse ya guerre ya Est na République démocratique du Congo. Encore une fois de plus, héritier Mapindemi Nathalie Kaila Kapenda. Gouvernement Suminwa bazali kolanda na bokebi situation sécuritaire na Est ya République démocratique du Congo na période oyo ya occupation illégale ya partie Est ya RDC mingi penza na nzela ya ba rebelle ya M23 PAFC oyo bazali soutenu epai ya Rwanda. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka ayambaki délégation ya MONUSCO et kambamaki epai ya Bintou Keita chef ya mission onusienne na RDC. Beaucoup tani oyo et connaîtra qui participation il y a quelques membres et gouvernement, vice-premier ministre, ministre intérieur, sécurité, décentralisation, paix, affaires coutumières, vice-ministre et défense, paix oyo y a affaires étrangères. Masolo na bango balobela ki mingi autour ya ba question humanitaire mingi penza oyo makambo ezali kosala makuna occupation illégale ya chef lié ya province ya Nord Kivu et pas ya régime ya Kagame nanzela ba M23 AFC. Selon Jacquemain Chabani nanzela ba tractation chef ya gouvernement Judith Suminwa azali kotia na contribution représentante spéciale ya secrétaire général ya ONU pour s'assurer na conditions appropriées oyo et faciliter rapatriement na Kinshasa. Alobi ba assistaki madame premier ministre na audience oyo et pas wapi bayambaki délégation ya MONUSCO. Ezalaki opportunité pour na discuter na ba question ya malonga ba question humanitaire oyo ezali kota la population na ba province oyo pe le sous MONUSCO azali bongo active na tina wana bango nyonso bazali focaliser na ba zone oyo ezali occupé mingi penza ville ya Goma na Nord Kivu pe ville ya Bukavu na province ya Sud Kivu ndenge vice premier ministre en charge ya intérieur atalisaki. Selon patron ya sécurité, ba échange oyo et tournaki autour ya rapatriement ya ba élément ya FRDC pe ba personnel politique oyo bazali kino tango oyo na ba loko ya MONUSCO na Goma. Ezalaki question pour na ko garantir mingi penza prise en charge na bango pe respect ya ba droits humains en rapport na convention ya Vienne pour na oyo etali droit international humanitaire. Na séance oyo balobela ki pe makambo etali couloir humanitaire oyo ezali exigé pour na kosunga ba déplacer ya ndenge na ndenge mosala ya makasi ezali kosalema pour na couloir humanitaire oyo bosimbake na niveau ya sous-région basoliniaki bokutani ya ba différents chefs d'état-major pe ba gouvernement oyo bango nyonso bazali préoccupé pour na situation ezwami na Est pour na oyo etali bozongi ya kimia na Est pe restauration ya intégrité territoriale chef ya gouvernement alobi atikali ya kotelema na sima ya ba directive ya chef de l'État garant ya nation ya République démocratique du Congo. Boye pona kopalier mingi penza na urgent boye oyo na makambo etali sécurité humanitaire bazali kosenga na ba congolais nyonso ba se mobiliser pona bitumba oyo contre ennemi ya RDC boye balakisa capacité légendaire ya résilience pona Congo uni prospère pe puissant. Cité ya Boadi na commune ya Ngaliema population avant dikuna azana pasi makasi na likambo etali nzela kutu bango kuna ti lelo moyen de transport na bango ezalaka bongo ba Land Rover bolanda elema oyo to saleli. Awa tozabongo na Binza Ipen bino moko botala pene ya la borne are oyo bozali komona mituka nini
ezali kaka Land Rover ancien modèle oyo ezalaka na République démocratique du Congo depuis époque ya kala. Bokanisi Land Rover oyo ebunga bisika mosusu kasi awa na binza ipen mingi penza pene ya la bonne. Are oyo bomoni Land Rover oyo etonda meke na esika oyo yango ekitakati na cité babengi Bwadi ezwami toujours na commune ya Ngalema. Bango kuna base servaka na mituka mosusu te kaka Land Rover oyo yango nde ememaka population kolongwa na ipen tope na cité ya Bwadi. Population asungamaka mingi na Land Rover oyo batu ebele na ville ya Kinshasa soki bamoni yango bakoki pe kokamwa pamba te Land Rover oyo ebunga ndeti kaka ezalaka lisusu te kasi awa na ipen pona kokende na cité Bwadi soki Land Rover oyo te eloko nini lisusu. En tout cas, nous avons un gouvernement vraiment atteint la vision de là. Nous avons la condition de route, nous avons le problème. Condition de route, c'est pour les petits. En tout cas, c'est là et ça l'a gâté. Nous avons dit ça mamba, atteint la peine. Ils sont battus à bois de Massissi. 1000 francs, de boulaka, Massissi peine. Massissi peine de boulaka. Condition de la biso. Population avandi na cité Bwadi na commune ya Ngalema bango basepelaka mingi pona likambo etali Land Rover oyo kasi likambo etali nzela oyo elongwe na ipen kino kokoma na cité Bwadi eta na yango ezali malamu te. Bongo soki okoti na Land Rover yango ndenge libumu eninganaka soki ozali mwasi ya zemi sur place mwana abimi. Ba autorité bazali interpellé pour na kobongisa nzela oyo ya Bwadi enfin que ekoma malamu malgré Land Rover oyo ezali akala ezali koningisa mabumu kasi population ape mata na kimia. Commune Kimbaseke eza na problème makasi na likambo etali bongo mai ba reporter ya info lingala ba betaki tour kuna bola na reportage oyo to sali libino. Awa tozali na ville province ya Kinshasa kasi likambo ya kokamwa ezali ke bisika mosusu bazali komela mai ya mabulu ndakisa komini ya Kimbateke na quartier Kikimi. Population oyo bazali na esengo soko mokete po ba difficulté ya mai pe insécurité kutu ya kosakana te. Toza problème mai awa mai pasi boche la biso mai toza na posa mai boche la biso mai pasi ba mai tozo mela ya mabulu toza na susa mai boche la biso mai penza mai makasi ya mai ya point côté msuba mai ya mabulu ezali to côté de souci ezali gouvernement pas fatia avec la biso mawa ate la biso koto toza problème makamba mai de souci nde yangwana soka tie biso mai koto biso beto sepa gouvernement na eto betele pe suma boko atika tele mbaki toko na mukali na yango basengi na bakonzi batala pe na ngambu na bango po ba condition ya lolenge ya boye ezali malamu te po mai bazali komela ezali komemela bango ba maladie ya ndenge na ndenge. Na couleur enseignement au Sénégal koyeba ke ba élève ya maternelle ya complexe color Mama Pemba ba visita ki ba ferme pona kokolisa connaissance na bangonde na suka na nyoso boyo kandenge balobi. Complexe Mama Pemba toyaki awa pona classe promenade. Oza classe ya nini ya ba classe te ya ba salle te eza classe promenade parce que totambolaka na lié moko boye selon ba thème otoza nango chaque semaine. Maintenant cette semaine nous exploitons les thèmes les oiseaux de la basse-cour. Ya wana sikoba na bazwa ki sikoyo na abstraction maintenant toyé pona concrétiser matière na biso ba toucher ba palper. Au moni, pour bana ba bazaka curiosité, il faut asimba, amona, donc a goûter na munoko, donc yangwana to yeskoyo ba vivre ngo siko na komona. Ya to ko laksama les oiseaux de la basse-cour. Où vivent les oiseaux de la basse-cour? Ils vivent à côté de nous. Ils ne vivent pas dans la maison comme les gens, mais on met les oiseaux de la basse-cour à côté. Nanda kuna bango babengaka basse-cour. De yangola to expliquer bana to lakisi bango quelques oiseaux eza sur place.
Le reste, tolakisa bango nde na sima. Tolakisi bango les canards, tolakisi bango la poule, les coqs, bamoni, batouché. En tout cas, t'expliquer bango comment mangent les oiseaux de la basse-cour, ils vivent comment leur corps, ils volent comment. Donc c'est ça. Yango na toyo kolakisa bango yango en tant que complexe scolaire Maman Pemba. Donc merci beaucoup. Topesi bino merci. Pesa mo continue biso pena excellence. Nerombu mufu wa banga moyo double bacha tolingaka e mingi. Tolingaka e mi pona ozo sale la biso pe azo koba ko sala. Vraiment il est vraiment un bon patron pona biso vraiment. Donc nzambe penza abaksela ya sopele ba bénédiction. A sopele sous ba initiative o ya bien o ezana na mutu na ye. Alingate to la nzala donc vraiment il vit bien comme un blanc. Donc, te remercier si Kazali Nzambe abatela ye apesa ye longue vie. Ciao. Papa Néron, nous t'aimons beaucoup. Si tu n'es pas à Kinshasa, nous sommes malades. Oh malade, oh malade, oh malade. Oh malade, Papa Néron, nous t'aimons beaucoup, Si tu n'es pas à Kinshasa, nous sommes malades. Oh malade, oh malade, oh malade. Oh malade. Kaka na masola enseignement bosimba ke musala ya kotonga bâtiment administratif ya complexe scolaire Maman Pemba eza koko ba se koko ba kitoko bolanda reportage oyo to sale libino. Na complexe scolaire Maman Pemba, école ya fondation Nerombungu, oyo ezwami na commune ya Kisenso, misala ya botungi ezali kokoba si kokoba, pamba te yemoko initiateur na yango honorable Nerombungu mfumabanga moyo, alingi bana batanga toujours na ba bonne condition, botala awa construction ya bâtiment administratif ya complexe scolaire Maman Pemba, misala ezali kosalema kitoko na absence ya yemoko initiateur na yango, oyo azwami na Bembo, kasi numéro 1 ya personnel, Monsieur Robert, azali ko superviser misala na ndenge ya kosakanate, même ba bâtiment oyo etongami ya kitoko makasi, pona institut technique médical, item ya complexe scolaire Maman Pemba, oyo ezali ko salema awa, pona ko permettre bana nyonso ba kolinga kosala médical na complexe scolaire Maman Pemba na item na yango, ba tanga na ba condition kitoko, selon information tozi sur place, ba bâtiment nyonso ezali déjà prêt pona koyamba ba élève na septembre oyo ezali koya enfin que item eye bana kozala déjà opérationnel. Numéro 1 ya personnel Monsieur Robert après cette explication na micro ya Info Lingala. Tout un bâtiment administratif. Que ça soit l'étape à ba socle. Que tu as la socle moko oyo ya on toujours déranger absolument. Parce que mai mano bi ma place ango. Na ba salité ya ba dans la wisse ça qui wala. Nous sommes obligés de faire comme matin à souka dans l'ouana pour et déranger colonne dans tout un jour. Il y a besoin de difficulté. Ce qui est le long avance fini que si les savons surtout pour dégager des chaînes surtout dans les bandes pour couler socle l'ouana la bique lobby to ko banda l'ongre na peu to bani l'élévation ba formation. Bosimba pe boyiba ke item awa ekozala déjà prêt. Institut technique médical oyo ezwami na Maman Pemba na commune ya Kisenso ekozala opesi mbwambwa aboyi ba parents nyonso esengeli bobongama déjà pour na septembre item ezali kobanda misala na yango awa na complexe scolaire Maman Pemba école ya fondation Nerombo. Compagnie africaine d'aviation CAA na Mokuse à 33 ans na service ya peuple congolais a souhaité ba meilleur na ba client na ye nyonso. Moule sika ebandi oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA CAA. Aye kotombela bana Congo nyonso en général, pe bapa ya oyo bapona ye mingi ba passager na ye en particulier. Bonne année.
bonne année 2025 na bino nyonso pour la confiance bopesa ye mbula sike bandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka ndenge kaka mesala kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo azalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko aproposa pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na rendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki pe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance pour CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso pe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka vd CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela ngo bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela ngo CAA seye yende mfumu Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. ndenge kaka bamesana koloba oyo akosala te alia te moto na moto akolia na motoki na ye bosimbake ba jeune kinois mingi ba développa esprit ya créativité pe ya innovation awa toza na quartier Kimbangu na commune ya Kalamu botala bino moko bilenge oyo bazwa momesano ya kosala makayabu na ndenge na bango makayabu na bango etekamaka na wenze ya Mariano bazali kosala yango mingi na poisson oyo babengi sergent poisson yango sergent bango moko bayebi esika bazwaka yango pe makayabu oyo ezali kotekama na wenze ya Mariano selon ma information okokanisa kaka salakindeke nzoka nde salakindeke te ba Kongo bayebi kasi ezali makayabu esalemi kaka na quartier Kimbangu na commune ya Kalamu na passage ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple boyoka basali na yango ndenge ba expliquer biso to salaka Thomson to komisongo likayabu eza Thomson mususu eza na bakombo nango oyo biso to sala eza Thomson ya sergent to benga yango sergent ndenge za bongo eza Thomson biso to zoka yango to pasoli yango to tie yango mungwa to komisa yango likayabu bongo tongo to zongo to tsango mungwa to zoka yango ba bombi yango na bassin o tie yango na basso bombi yango soko ebeta ata 3 jours ata moi quelques jours yango na ekomaka likayabu elongwe Thomson ekomi likayabu yango no mona ka to sala yango bongo pona ko ekoma likayabu ezaki Thomson pe koma likayabu to zwaka yango batie yango na bassin ko bomba yango 3 jours 3 jours ata 4 jours ko bomba yango ekoma likayabu simanango tango bimisa yango ekomi da likayabu tango kubimisa yango ko tsango na moyi makasite tango moyi moko bwandengo na ndengona ngomona ngoka yo moko ekoma kitoko kolie yango okudia yango pe na bloke ebele okolia yango na matembele na madesu na fumbwa na biloko nyosa makasa pe na tokeleka kitoko na fufu bosimbake makayabu oyo balobi eza na seben moko ya makasi poisson oyo ezali kobimisa likayabu yango babengi yango sergent kasi soki bati bilenge ya boye maboko bakoki pe kosala yango na quantité ebele population akoki kolia kasi manque ya ba moyen bandeko oyo bazali limité on a collecté sa pata qualité place exactement qu'on a 7e rue limité et pas ya papa griffe papa sinangai e utako apio baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko sa père d'état mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la SAP asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka sa père d'état Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka sa père d'état Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga ngo mutu nyonso ukota
la 7e rue place commerciale awawa tout au long il y a des fabricants traditionnels ariketaka ngo papa griffe mawa ngo papa griffe mawa vraiment mosala kitoko boye alors ça koleka mondele et puis les autres mais les autres diraient mais pourquoi pas tes gouvernements balingi ko soutenir yete na ebita bande onanga botuna peut-être bango na ebaka te na sala nini na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres sala mawato donc ezaka pona ko informer le sous maman la biso Judith yozali maman excellence premier ministre voilà oyo na pouvoir oyo kutanga na zara papa griffe ndenge pe son excellence monsieur le président de la République Fachi Béton il pas ya kutanga déjà na zara papa griffe artiste coordonné mais na yebaraté pourquoi na zanga soutien pourquoi bo soutenir ngati ngam tu vraiment na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te loka bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en les jours na au lia batutu na fête et le moko durable les à la chaussure les à la sandale les à la ceinture les à la sac les à cordonnerie na maroquinerie attache chaussure les que bolite le la ilk oye na dimina le mort na dimina le mort ateza le mort na comme ça le ilk na comme ça mais pour na ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la coordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali moko na 7e rue Limité aux na petit boulevard Limité résidentiel et paiwapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bopesa confiance et pa yande konabino sa père d'état papa griffe pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali. Quand tu vois peut-être ta qualité qui peut acheter l'union ce beau yango. Ah merci, Yabouine, bana nyo se bazakuringa. À la pochette. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les protéines pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote ma kodona Bino. Ba makanza bomba bonga. Bona bana na yo bakuma rukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kulia ya bango Protivap. Ba bandi ba danser na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango. Tata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi. Oyo tukana mbimbi. Makusa Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Toko mina tango bolanda kabongo prévision météorologique bolanda na bokebi pona koyeba ndenge nini journée ya jeudi 20 février ekozala.
journal la plus pour le peuple, il y a mercredi 19 février 2025, yango est commis la Super Tanzania et c'est un makasi à représenter les bino yango, ceux qui vont présenter ça merci. Nathalie Kaila Kapenda, Oya Kumbela qui édition Père Fazala qui assisté par Midjo Mabash et Longo na grâce on a sima caméra tous qui bon on a Igor Tingi montage Simba Maki na Christian Kangeben journal la plus pour le peuple zaka supervisé et pas héritier Mapine Bandeko Botika la malam. Au revoir. Moula Sika et Bandi, ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata, mfumu ya CPLA, CAA, aye kotombe la bana Congo nyonso en général, et bapa ya oyo bapona ye mingi ba passager na ye en particulier, bonne année 2025 na bino nyonso, pour la confiance bopesa ye, Moula Sika et Bandi, CAA compagnie aérienne ya bana mboka, ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo azalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko aproposa pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na korendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavol ya bompikiliki mpe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance pour CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso mpe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntsaka vd CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela ngo bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela ngo CAA seye yende mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations.